Allez, musique. Le futur des médias ne commence pas dans les grandes chaînes. Il commence avec une idée, une voix, une personne prête à apprendre. À Nekoff Academy, nous croyons qu'un talent brut peut devenir une force professionnelle. Nous formons la nouvelle génération en radio, télévision, prise de parole, reportage, montage et communication média. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas seulement besoin de contenu, il a besoin de voix crédibles, de visages préparés, de créateurs capables de raconter l'Afrique, la diaspora et le monde avec justesse. Nekoff Academy n'est pas seulement un centre de formation, c'est une vision, une discipline, une opportunité. Nekoff Academy. Learn, create, broadcast. Bote bandeko. Lelo tozali bon kolanda bino banso tozali kolanda Rango TV. Rango TV lelo na kolobela bino mwa masolo na lingala. Na ina bete na bino makambo nini ezali koleka kati na mboka. Oyo ezali kosalema sika awa kati na mboka Congo. Bandeko babolingo koloba lingala ezaka mwa pasi mpona biso bana Kinshasa po tobotami na Kinshasa tokoli na Kinshasa kasi namekaki kosala texte ya lingala. Makambo na kolobela bino liboso ya likambo ya sécurité na est. Na Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, bitumba ezali naino makasi. M23 AFC na basoda ya leta bazali ko ya kokabwana pe bazali kobunda makasi. Makila esili koya lisusu na Goma na nzinga. Donc na nzinga ya Goma bitumba ezali kaka. ADF yali groupe oyo ekangami na État islamique. Ekangami na État islamique ezali kokoba koboma bato kotumba mboka na Beni, Mambasa, Irumu, bato mingi ba kimaki bandako na bango. Bato bakimi bandako na bango bakomi kovanda na badzamba tope bakei na bakamp ya ba réfugiés. Alors, bitumba ya bituka pe bana mboka ezali naino kosalema na Tanganyika, Maniema pe Chopo. Diplomatie pe pona kimia to pe toloba pe ne toloba kanali français. Elo ko ezali koleka kuna kati na makambo matali diplomatie. Makokani ya kimia, donc makokani ya kimia et salimaki na 2025 et 2026 na Washington. RDC contre Rwanda, donc RDC na Rwanda bazalaki na makokani donc sali makutani pe na Doha. L'État na M23 pe bakutanaki na AFC. Kasi boyokani ezali na inote. Moke eta mokete misala ya solo. Donc misala ya solo esami kasi boyokani ezali na inote. Président Félix Tshisekedi alobi ete discussion tope masolo ya national, c'est-à-dire tobengi dialogue national et kosalema na mboka na ndenge ya mobeko mpe na maboko ya ba institution congolaise. Donc wana yali na une certaine période makambo Félix alobaki RDC ezali kokoba kosala na Angola, kosolola donc na Angola, na Afrique du Sud, na SADC pe ba pays ya région pona kimia pe bo kokani, c'est-à-dire po kimia ekota na mboka. Économie pe ressources, kambo etali ba économie to pe ba ressources na biso. Minéraux, ba minéraux na biso ezali toala ba cobalt, tozali na cuivre, tozali na coltan. Yango nde ezali ba côté wana esika bitumba ezali. Alors RDC ezali nano numéro 1 na mokili mobimba. En tout cas, ezali nano na mokili mobimba kasi bokokani mpe masolo ezali nano moke pona bato baya mboka. Bato pona bato mboka. Donc forêt. Donc Jamba, l'État a poni politique forestière yasika pona kobate la zamba monene mpe kosala ete mboka
bende bolamu na bokeli ya masolo. Donc basé koluka kokutana pona makamba ko protéger ba forêt. Alors misala pe pauvreté, l'état pe ONU basali projet pona kosala misala kosunga bato oyo bazangi mpe kobatela bato oyo bazali na mpasi. Voilà, on essaie de faire de l'aide, aide humanitaire de Tourbara en français. Na likambo etali politique elo oni tokoki koloba. Na politique l'état azali kosala réforme ya sécurité ya mbongo mpe ya bokambi po ya mboka. Po mboka ebongwa na malamu. Po mboka ebongwa na malamu, l'état azali kosala makambo etali sécurité po na mboka mwa misolo mikota. Ba élection ya 2028 ezali komonana donc ekomi pene makambo ya politique ezali koba kosepelisa bato. Donc baza koluka toujours ba solution pona te bazwa solution kosepelisa bato. Pona makambo mosusu ali ba divers donc toloba drone et attaquaki drone attaque et salimaki bongo na Goma na mars 2026 mpe Kisangani ezali kokomisa ete etumba ekomi pasi pe na engumba. Donc kote wana makambo ekomi kota ti na ngambo ya Kisangani, donc etumba ezali kopusa na kuna bato mingi bazali na pasi nzela mobulu bilei l'hôpitalo ezali na ino mokumba monene. Alors esengeli ozala na makasi ete makambo ekoki ko bongwana noki makambo ekoki ko bongwana noki, donc tout peut changer brusquement. Olingi nalobela yo lisusu penza etuka moko po ya makambo moko ya masolo ya bosolo. En tout cas tokosola masolo ebele prochainement tokomeka toloba na lingala ezalaka mwa pasi na mekaki ya nemekaki kosala texte ya lingala soki bosepeli so bosepeli te boyebisanga est ce que vous comprenez kutu lingala nanga po lingalo ya solo ezalaka mwa pasi. Bandeko ba bolingo ezalaki bongo Raphaël Ngoma kati na Rango TV na mekaki koloba lingala pamba te tozalaka so tobandi koloba ba français tokendaka mingi na français na yango leo na mekaki nasola na bino na lingala nde tokutani mbala ya nsima na ndenge tomesana kosolola. Merci et au revoir. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais.
souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fally Ipupa, Ferré Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle, on sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés. Un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie